est-ce que nga na vie na yeba ifuna kota prison? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que nazo ba to beta li solo à prison. Il y a prison. Quand c'est 2022. Prison, oui. 2022. Ah là 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 là. Tu vas ndiga boto ka. Afan no ba ben. Carlito emba vocal moko. Baye bakatina ya liberté na kati ya boloko. Amatala no mie ça la toute la vie à moto. Déception à la victime fidélité. Ouais, déception à la vie. Ouais, va passer à l'amour. Na comme la soie le long. Na bien que tout abo kulutu. Merci, merci. Donc Batu Baransalwa net il fait avant d'aboyer. Alo ali souté. Tant mususu ba balo ba mamona mbwa. Ma fila kumbundo. Est-ce que nga na vie na eba ifuna kota prison? Qu'est-ce qui s'est passé? Nazo ba e bandi ndenge ni, e bandi boni. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Ça n'a aucun cas contre-temps il y a changement d'adresse et puis ce qui s'est passé avec mon enfant, tout ça et puis moi on a battu tout assez à Bossala na bisonio so fait sur Bossala, c'était une fausse adresse, changement d'adresse, courir les autres les koto yo. Bata poto bala na biso ba mama ondeza. Bien sûr, ba yebi mambo ezala ka. Batin la convocation kuna. Non, batin ma convocation batin de la na commune aéroport ba kanganga. Ba kaninga. Ba singa mais tout autre de la oni adresse mais adresse on habité, na changer adresse. Na pesi ba on peut adresse. Mais na adresse oyo na pesa ki bango, bazo ko ma courrier ezo ya na immeuble mususu. Alors procureur a kota kisika pour ba changer bango o ekoti dossier au mona loi neti ngai na santé tandis que na bengaka on me dit toujours que t'inquiète pas t'inquiète pas la police française n'oublie personne bon nga na yebika que non eza nango en fait nando zongo ba degré on a té nando zongo ba degré on a té mais malheureusement et même ngati na nkunda même quand on a flairé mes registres. Oh, j'imagine cette époque-là, c'était triste. Na yebisio, quand on a continué à 4000, t'as vraiment mon pépo yo. C'est important. Donc pour tout à l'heure batumi la zolo banatalia dans lobi surtout télévision kako ya. Lobi. Oh t'allais venir koka makambute oyo. Ba ko ba koka makamute bango. Ouais. C'est vraiment difficile et puis na souhaiter les ngo ata muto yo o soit disant lobi ko to yo kana raté na souhaiter les ngo personne na vie. OK na place à pas si bon. Na souhaiter la personne et mutu mon côté soki moninga dans la place ndengo wana au seka c'est pas bon. Le quotidien de Ferregola en prison c'était en prison hein? Ah d'accord. Maintenant nazaki na place moko banda omoni place oyo eyeboye awa na moi coin wana na toilette awa na mbetu moko na bisio na lala ba mbetu na vie mbetu wana onde bazui mbeli bazo tchuba ya ko tchuba mbetu ya pamba donc matelas moko donc kauchumo eza na matériel na soko lali soko lali sikoyo omoni vitre eza na ba carrément ya mike kaka donc ata lito ekota te sikoyo soko la muki na tongo oza na parade na 10h à 9h 10h à 9h et puis na parade wana na ba 5h du matin. Non, parce qu'il y a des gola. Il faut dire oui. Pourquoi ça a indiscipliné pour n'a pas oh, n'a monsieur. Na 5h du matin, bah fumo les gola. Faut dire matin, ça na oui. Ba kangi pat. Na wa son ba clé. 9h30, so ça na porte ti. A kangi obima lobby. Bosco na parade on attend obimara. Mais faut mon assuko ko beta les ala mbila kota ate. Oh, oui mbila kota ate ba mutala ba film wala yo vivre. Mbila kota ate. Entre ba prisonnier ba bagarre ba na biso bagarre ya nyama ba bagarre na muta ko kabola bino kaka baninga bazana ba ko kabola bino mbila bandu baka séparer les akota raté ya te ti o moko ko ya kao oh là là baninga pe ba ko memaye ba ke ba pesa ba mbila aka infirmière samedi moto za ba to kina mo église kana kati voilà samedi to za mo église mais na lubaki na seigneur nzambe aza place na ngai te et na bosanaki nyonso nazongisaki mémoire na ngata na zai mwa muke na no raisonner pe ndé nazalaki kokola na bangiringi parce que téléphone ezala raté et puis téléphone ba otela yo wana obi que ça l'écoute et puis téléphone wana il faut 5 autorisation na bateau ko pesa on a droit à 2 personnes bateau wana faut batinda banina bango ba étudier pe dossier na bango pour ba accorder
kobenga bango et puis tant ozo benga ligne wana bango bazoyoka. Donc il a dit mais comment na ba kola ndelanga bondeli na za criminel moi portage rien fait. Portage rien fait. Mais na lobaki na seigneur nzambe a place na ngaite et na bosana ki nyonso. Na zongi saki mémoire na ngata na zaï moi muke. Na no raisonner pendant na zalaï kola na bangiringi parce que téléphone ils a raté et puis téléphone ba otela yo wana obi que ça l'écoute. Et puis téléphone wana il faut 5 autorisations na bateau européen ça on a droit à 2 personnes. Bateau wana faut batinda banina bango ba étudier pe dossier na bango pour ba accorder ko robenga bango et puis tant ozo benga ligne wana bango bazoyoka. Donc il a dit mais comment na ba kola ndelanga bondeli na za criminel moi portage rien fait. Portage rien fait. Et puis on a eu au ka mutu wa kufa na prison parce que ko kanisa. So na bandu kanisa bana na kanisa vie na libanda na kanisa femme na kanisa bandeko musique na kanisa musique na kanisa ba fan ba gaulois na kanisa héros bazo kanisa nini donc c'était dur c'était dur et les jours na gelo mona greffier et ça va jour ya c'est pour la vie na août 2022 après 2 mois tant na signé que obimalobi ba ya webisa OK obimalobi sikoyo ndena c'est mona na obimalobi poubelle les aga poubelle na jua on a tient on porte na tient on porte parce que joa ya na 5 euros o ba ya na 5 euros fungoli abina mais monsieur Gola pourquoi ta poubelle pourquoi ta poubelle est là je dis mais s'il vous plaît tu peux les faire sortir abi lève-toi viens les faire sortir toi-même petit mogo na televina petit homme matin respect petit monsieur lève-toi. Na tebe na obima 8h, na obima 9h, na vite. Où ils attendent dans la piège. Dans la piège, na télé mina. Donc pour on recevoir poubelle au champ na porte. Na juna champ na porte. Na 9h na bima. Pour appeler ça condition fona bima tongo pour na bato. Bayat. Ba bimi sanga 9h, ba bimi sanga 6h30. Oh. Do avant 9h avant ba baye ba. Pour ba baye ba jour ngo na obima donc ba bimi sanga tongo. Voilà biso na radio to benga ba maître Hugues Matadi l'avocat de Barabas donc nini abimité tant on abimi kara nena comprendre ce qu'on a bien peut-être bablo monsieur za ende yango ça va OK bon toi ba souvenir aux allez alors obimi au sali biso nzema liberté ba yini nangai balukaka nini berado prince fera salini moto so sonole bango bazo betal solo matanga et bongo ponga makasi histoire nini na kopeta lisusu asima na ngai basali banzembo bayembi bakoka oyemba OK na zaina ngana simanda au comment la prison nzembo oui nazana ba idée musu na zaina ngombe Jojo Lina nazo remercier à Tchanga Pepoa ouais parler Jojo Lina ouais oui je me rappellerai toujours et appel vidéo na ba musicien na yo bana wana lelo bazo mérité o bazaki pressé ba keye le nom total ba na musika mais o tozali na bango lelo bazo vivre talaka na tika ba na États-Unis nazongi na nga tiki ba na États-Unis ba osa vi na bango ba sisi pe baye na mikili ne tozali na Paris na tika bango pe ba sisi vi na bango baye donc voilà na bisa bango ka que non tous ensemble tous la parcours ensemble beaucoup mabato pe ba osa la base c'était très émouvant effectivement ba c'est pas ma casse na yo na vidéo et puis on est en novembre na janvier 2023 Missi Bizorbi ah là là bota la challenge na TikTok ya Bizorbi donc ngombi on s'arrête et puis on a qui stade des martyrs voilà sous carrière dans une dimension voilà ba combat sur bandi sur la vie j'ai perdu mon frère tout ça c'était babilo moko eza que non mutu akoyiko oh, c'est en tout cas, vraiment, bah, Santa Benage, non, leader, mutaye. Non, on a quartier latino, on a la bossania. Bah, Santa Benage, non, oh, leader, de mutaye. Et puis, il y a mon fiador, bah, nga, vraiment, on a mon mission bouté. A zoba mission, mais faire étant, il y a eu le camus. Alors, bah, l'histoire à quartier latin, Kofi a ça la présentation officielle. Il y a 2 artistes. Il y aura des pitchs au Savané. Il y avait des pitchs au Savané. On a fait rigoler. Concert, il y a sorti officiel. Mais c'était son rêve, à Kofi Olomide, parce que na interview no sala mo la polémique ni kala le ramo nakutana na ye kala mais ayo kutana na kota déjà wengi nakutana na ye nazo pesa udo vie Jérôme mutingi ya mbote yo na omemo pa le ramo so na ye na omemo pa le ramo so ye ayo kuta déjà na kota wengi tout ça bon
anaotanga komono mingi déjà wana ozanga na wenge na maison mère aotanga komono mingi parmi bato basepela nango mingi ekozala ye taluka politique. Bref, osali na danger de mort, osali insecticide. Yo moto zalaki mosongi na ngai. Bamaler na ngai zalaki osila na lipeka na yo Melina. Tala ndengo otambwisinga makolongu. Kilometre mibale nsima na yo. Tozonga ndako na polela yo. Baemosio na ngai ezali telke. Mabako na ngai ezobakisela na nga makasi akolaka yo. Je suis scotché avec Michel Panzou. Tanga sezwi ya mago. Ofungola prison yo kotisanga vie. Aokani fungola nani akolibere ngai Melina. Oh Melina ya. Oh. Atikali na ya. Très belle chanson. Insecticide na danger de mort. Ouais. Et puis, au bébé ni sona viena. Et comme un procès. Via fashaki na ika po na longwaki blo mo ndenge wana mais na kinena na respecter contrat. Na kinena lukana nga nzela na nga afashaki kaka. Et puis c'était pas moi. Baninga msou déjà bakenda ki tout ça. Je ne sais pas ba raison na bango. Ezala ka nga mo te faire na kenda. Mais yo za na contrat na yo. Bon, mutu na mtaza ka na nzela na kenda kaka. Tango na ngekokaki. Bon, après, tu as m'embêté. Et ça l'a bon. Apporter une plainte. Non, viens reporter petite plainte. Apporter une plainte. Non, jamais. Tu vois le salaire jamais. Bokena la justice. Non, jamais. Non. Mais en tout cas, il a menacé de porter plainte. À salaire pété. Ceux qui ont respecté clause contrat là. Bref, passage dans la quartier là, aurait retenu au niveau. Nde na lubaka ngana zana expérience moko yo école wenge ya on a dit une expérience moko un peu solide moi mon ke ngana yebi mon pao vis-à-vis à wenge musique aza ko représenter ni et na yebi pe wenge musique vis-à-vis à mon pao aza ko baza ko représenter ni donc on a zo temps ya ovana na ndambo ba vina na vani pe na mon pao okoye ça biso te. Ah, mais comment bon maman me belé? Qu'est-ce que Kofi Olomide représente pour Wenge? Ça, ce n'est pas une polémique. Qu'est-ce que Wenge représente pour Kofi Olomide? Voilà, secret professionnel. Et ça, on va pas secret, mais au niveau de travail, dans le quartier latin, les Rambo, mon père, c'est un bosseur. Ndenge na Wenge, bakulutu na ngai ndenge ba bosaka. Et puis il y a dans la façon de se bosaka. On a CPLA, ils ont souvent ndenge à travailler dans le studio. Et voilà. Ndenge na travailler dans le studio. Ndenge azo ligné biso to salela ba cœur ndenge ya lingeli lito ine ndenge azo lingela j'ai trop aimé beaucoup aimé na façon ya ba prise na ndenge asengaka et vraiment eza ke lo moko na zoa quand même pas ya mopa okutaki soleil okutaki Gibson na tanga ba chanteur bazali déjà kotia ba likolo yoye ban soupe bazalaki Junior azalaki oui voilà c'est Junior sommet Montana sommet des sommets azalaki Kamenga Fali Azalaki Leki Nabiso Mirage Azalaki voilà Mirage Azalaki Junior Azalaki comment c'est nakatia cœur voilà comment on se placer pour s'imposer parce que on a déjà identité à quartier là déjà timbre va y avoir timbre so ozoyemba ba chanteur rebelle ça là tout timbre non les bimat timbre là boza bozoyemba bino nyonso. Tamsu bozo kimamba yo faut savoir éclairer mon moquette azala kisali nanga kasi nga wana na lukini mawa tu na biso no la ligue musaka ta mo mutu ouais moi mutuka mais en tout cas na kuta bana mai babusaka bazana structure na bango basala bazape na ndenge na bango na vivre ça c'était bien puis siko to koti pena na les solos ya yo moko émission olega tout mobimba o c'est pas comme ça siko neto koti na mo Ferregola 2006 au salika une année na quartier latin 2006 to vandi to kika ba soupçon faire un album et puis pouf sans center affiché na nisasa te ba série wala affiché za événement ma musique changer le na ba réseaux sociaux affiché za événement pour la ba série wala ba série qui bouissa mpimpa par exemple donc na ozela affiche qui bouissa na ndia yiwana na victoire total la affiche c'est batala ndia yo ça non ngala za
Parce que Barcelone, aux amis, la maison mère, aux amis, la BCBG. Tu l'as la vérité. C'est pas le mais, sur aux amis, Lélo, j'ai 43 ans. Il y a 22, 23 ans, j'avais la vingtaine. Wana bino. Mais là, il y a un moment où on a aussi. Attends, ce bungi. Wana wenge maison mère na BCBG. Soit aux mais dans tous les cas. Non, déjà, tu outi nano, ngana yo. Tu outi nano, bana ya wenge. C'est pas ça. Mais c'est ça. Ok. Ngai na kuli na musique ya wenge. Oui. Wenge par Kabwani, il faut ça la choix. Mais dans tous les cas, même TH, donc on a l'affiche. TH va afficher l'affiche. C'était comme ça, concert au bêta dans stade des martyrs, c'était des événements on a jeune, j'étais étudiant, on a longtemps parce qu'on a limité dans la faculté catholique à ICC. Donc on a victoire pour avoir la samba. Voilà. Donc faut y a la samba. To ya ndiaye to van album bene bimbo vandi wana boyoka tala plein batu baozela album to bayoka ka bandi pour to moni sans interdit faire rigola a mis bébé et puis na bato bayebi code de la route batie signe à sens interdit faire rigola cher des doit décider que ba côté to a outi pourquoi sans interdit ma on a besoin décider que na s'assumer ce qu'on a na loba ki il est temps na moni que na ko voler na ba propre zèle nanga. Et moi, mobile, soit bimé dans les parents ont les sous. Donc, les nabima qui wana, voilà, fallait nazo en vol nanga, c'était temps. Et album on a yoka yango, na yoka yango trop. Il y a 12 chansons, 11 hein. Déjà 12. Na yoka yango trop. J'ai envie de continuer pour me langue. J'ai pas été la façon que bala lengaite. OK, mango kata volonté, mais sans bien sentiment. OK, krutu me kata kolembe ce sentiment. Nakoyo kanzala désiré comme atanga motema obeta zouk obeta rumba pur mama ngana kabe motema na limatora paolo nzamba mpungu wele tisanga tanga ngoto ngoyana solingana kina ye no bolinga suri obalingo elitesra mikolo basanza mabula lingele kaka bolingo kokola nyoso fisedu tandre setambola kala makila nzoto tokoma kalo kola bata sherikes. Voilà. Donc, les 20 tirés. Ok, au même ce bandela avait bailo. Ok. Voilà. Alors, Esaïe a 12 chansons et puis et là on a ngana lo oyemi ba style nyonso. Au sein biso ki wenge, au beti pena ba rumba mikolo, au kenazouk, au même biso na moi qui viva, au emer mo honnête vie pépé calé. Au s'exprimer on dirait que Ozaïe comme bomba mamuké bisiko bana o sale pas battre mais là vraiment à partir de wana mutalanda ki album na yo wana soka monio lelo à comprendre que au pesa déjà signal. Ouais. En fait tant Ozaïe pas ya batu, il faut obéir na ba ordre. Et tant on a ça la album nanga na mona ki na jaki bon fo na binsala o yeza kati nanga ebimate no ba geno zana bilo msuti lelo na ebimate do fedi voilà sans interdit biberon meilleur moment mercure au bord de l'amour qui vivra verra au bord de l'amour on a vendu le débat nana kosi kana kemaya kulingayo amour trouble merde na bagaza fait de serre et to bali couche na zone ya motema na mai je dis à mon cœur mon motema na mai na abandonné métier ya kulinga yo talangara kangami e ali chukane toi arrêter réchauffement climatique ya bolingo andi putu motema na chérie bonero la kaki o réalisé alinga salanga bref natangi qui vivra verra nzemboyo na banda ko lobela on est bandi émission beti li solo vina yo li solo papa li solo maman na ina botama kana libumu ya mama senga imokote zambe opesanga muya na sala na bokolo mama botenga ya fere atikanga ibo mwana ngai male chasse na sala ni pote bai na ngai bawela kabi apresse tala basuka kasera ngela ngai malembe die ngai nakokoma ye voilà vie mwana mobile na kana mo sebo ebana kana pasi suka kanga na bisemo ngai yo
Allez, Vinaigre, Folie d'amour, 365 x 2. Ça, c'est ma chanson préférée de 365 x 2. Voilà, 1 an et puis sans caution. Après, on a Mamé Fungami, c'était Botani. Au commissaire, mon conduit mon patron, on a décidé de recruter des musiciens. Comment ça s'est passé? Après l'album, on a obligé à recruter. Non, naera déjà nazara net de gol ba chanteur bazalaka déjà monda mo nazwaka déjà ta onaye na salega keno ya ko banda ko recruter mais ndambo bazalaki déjà otozaki na bango de gol azaki déjà envie mayonnaise azana poto azalaki déjà azaki na garçon mo comme les jury tout ça et puis bamisu bazalaka après na kozwani to bani na bango ensemble voilà lelo na mona ba petit na ngai na mona bango misu bazana Nicodème azana na Canada. Ba chanteur belé baleki na orchestre yo hein et belé misusu pe ba na mona bango ba et belé pe baleki na orchestre. L'expérience du patron par rapport à l'expérience il y a au bêta dans mouvement bateau. Qu'est-ce qui change au quotidien? Oui, lelo to bano yeba te que no faut ba autorisation de sortir ezalaka ba musicien ba salela bango ba passeport ba musicien so bo voyager na bango yo mutozali seul responsable na bango est-ce que bozali faut cha bango à l'aise donc yo le mutozali le bateau est là yo. Et nous, en fait, à l'époque, quand on a la motomabe, on a bon, et puis orchestre, il faut dans la moi quelque chose dans la moi caisse, tout ça, donc il y a beaucoup de choses. Donc, musicien, il faut voyager dans bango, il faut foutre à musicien, tout ça, voilà, c'est important. Il faut foutre à musicien, surtout yango, tout ça. Donc, les lots, depuis 2006, non? Orchestre autour depuis 2006. Haut et les bas, mais on est là. L'année prochaine, 20 ans. Idée en sa dynastie. Et ça y est. Parce que Toyo, quand il y a une dynastie, il fait ça, Banama Inae, Baïma la maison mère. Après, ici, il y a Liboso. Bama il a dit penza te, musique genre album wana ezala qui tellement apprécié, ezala qui bien. Malheureusement, promotion na Salama mingi tena ba contre état on a zoki mambo ya okota baboloko tout ça. Et idée ezala qui ko kansaka ba umle na kansa baninga ki to emba kala to za ensemble tout ça eloko moko. Et l'idée c'était pas que non ngana bima danger na nisa bon en fait. Conception baninga msuba mona ki en roi net ndengona mais pourtant ndenge to sala ki dynastie moi la maïno soit bénéficier qui n'a ndenge oya pourquoi il bénéficier sans que ngam na zo que non moi la maïso quelque chose non ezalaki ni idée na yo bengisi bango mutu mutana ezalaki oui ezalaki idée oui idée ezalaki ndenge wana mais moi la maïno so mutu na mutu bénéficier na ndenge na yemo ko ndenge sala ma mai voilà ngana za moi pekinze muna ndenge bolo ngana za simple producteur ya dynastie c'est mais pourquoi les uns pas les autres benga ba na maïno tout est à maison mère on aurait aimé vraiment que on est chef d'orchestre là bango qu'est-ce la bena qui ça bango tout mais ba msusu nabengaki bo bana mai na biso msusu to ebandika ba msusu ezaki arazo telemela tout ça bon eza na gravité on se connaît hein eza na rozon pe mabete eza waka salanga la tsaningi tout ça mais bon on se connaît eza ninga na biso to vivre entre famille hein eza na ndingo wana tous ala entre ba frère à côté msusu wa roza mécontent msusu wa roza content eza là na propre famille na ngamoko na zako na frère na ngamoko za ba bongo ba msusu voilà pourquoi projet avec Kenda Benane au Canada. Pourtant, à un moment donné, tout le monde qui a Babil, Naba Céléo, Naba Emilia, JDT Moulopoué, vous étiez. Bon, ça n'a pas vendu producteur. Producteur a l'air bien, Tilelo. Il a l'air bien. Oui, mais. Projet sur et que ma B, c'est que le producteur s'est retrouvé. Mais il y a des producteurs dans Vendéa. Na lobi na se retrouvera Tilelo. Yo zomi lobela yo. Biso biso côté ba fanatique. Bon, na tebino côté ba fanatique. Biso to se retrouver té dans sens que on dirait avant sortir à projet discordance c'est commis et puis projet bimi ba clip monsieur Salamate et tout ça et ça moi bien té générique il fallait bima né to bana ozelela yango té que bil na Céléo et puis commis et comment il m'a belé. Ndenge lobika l'homme propose Dieu dispose. Nga l'homme n'a proposé il a disposé dans ndenge mususu. Et voilà, et Kéindé Kendaki. Et puis, la raison pour laquelle Nabi Misaki, première volume, où ils ont une idée artiste, et deuxième volume, il y a une chape bande kondenge structure fallait ça. Normalement, structure est aux alandeng, on a des aguindeng mususu. Mais ndenge Kendaki et Kéindé on a mais essentiel n'a réalisé quand même quelque chose où il va tenir à cœur que na ça. Essentiel na sala qui yango. Et na comment il a projet na ratina suka na salé yango aujourd'hui. Voilà, plaisir dans les awana et ba fan ba gaulois tant ba yaki na Didas Arena ba yemba ki banzembo dynastie na beta banzembo kala tam su 3 mais au tout ils allaient la majorité et comme c'est ba yemba ki comme c'est un makasi on est comme ça tu na resa ko beta banzembo na yo non ils a qui demandé ils a qui ba seconde chance
la seconde chance basenga kiango ba éliminer ezalaki wana ba voilà. Mais pourquoi ba clip monsieur Salamate? Il faut savoir les lots studio musique de plus en plus au comme passi. Au moins ba tebele les lots ouais ba etam suka na imba bien mais azana faiblesse moko côté ba clip tam soso akokabna osa ba clip bien té. Parce que to comme il y a deux choses, au sali nzembo bien, zala pe na conception, zala na storyboard mo ya bien, ya au sali la clip. Zala pe na ba moyen parce que moyen ya studio na moyen ya clip et l'eau belé qui cher si quoi zali moyen ya clip. Clip est comme il peut coûter tellement cher. Et puis, dans la télévision, comme il est sophistiqué, les gens, tout le monde a besoin de vendre la télévision. Au sein de clip, il y a quoi dans ma carrière. Tout le monde, personne n'a dit ça. Et dans la fin, on a dit, on a dit, bosso, bah, on est pas dans aussi. Donc, bah, et tant les bisso te faire, ça, là, ce clip pas bien. Et la raison pour laquelle, la salle, moi, bah, medley, laquelle, la salle, na souci, on a besoin de clip en attendant, na bonga maka, bah, yo, à medley. Et Obima, bah, clip. Et Obima. Bah, clip, nyo, c'est Obima. Et banze, nyo, si on a l'obima, on a besoin de kosane. Mais, ndambo Obima. Dynastie 1. Pourquoi nous avons style dans la musique? Auto ebeli auto za identité na Sony. Sony. C'est producteur. Sony. Tant on a signé la Sony, exigence na ya zali na besoin mo ba nino wana sauf que Sony nde muta bénéficier mingi na album wana. Que yo moko. Que ngai moko na muto na zaki na ya kine ko signer contrat mo zaki vraiment ya malongate pour na ba close na kati profiter plus. Ba close zaki vraiment très très son abina loba marambo ya muto wana je pense pas que on va goloba aussi na naï. Et on a deuxième volume, il y a Sony na sali na renégocier, ngale ce qu'on a comme producteur. C'était vraiment difficile, mais voilà, c'est la vie. C'est comme ça. On a fan na yo to ba balinga musique na okaka de manière générale. On dirait que aux alagi penza pena à la hauteur battante na ba honte par rapport à style. C'est ngande mutu na sala en sorte que ils ala bongo pour s'occuper. Ouais binzembo. So lelo yo kutanga na bandi. Fongolela nga motema, ça dit la tête à la kota kunae. Karesa mabokono l'équipe la kotuma oye lelo kutinga na imbiango lobiti oke na nzela ovanda bobani oyemba oyemo nzembo ekota mutu ndeni au fur et à mesure oyoka donc album on a soki vraiment na linga qui premier volume ekota penza bato ngo kota mais na yebi pona nini ba intérêt na eza mingi penza na katite to beta li solo à prison il y a prison kasi 2022 prison oui 2022. Ah là 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 to vandika botoka Carlito Emba vocal moko. Baye bakati na ya liberté na kati ya boloko. Amatala ngolo sale la toute la vie à moto. Déception à la victime fidèle. Ouais va déception à la vie. Ouais va passer à l'amour. Na comme la soie lelo. Na bébé qui tout d'abord kulutu. Merci, merci. Donc Batu Baransalwa net il fait avant na boye. Alo ali souté. Tant sous ba balba ma monambwa ma fila kumbundo. Est-ce que ngana vie na eba ifuna kota prison? Qu'est-ce qui s'est passé? Nazo ba non ba ebandi ndenge nini? Ebandi boni. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, qu'est-ce qui s'est passé dans kaka ba contre-temps il y a changement d'adresse et puis ce qui s'est passé avec mon enfant tout ça et puis moi on a battu tout ça à Bossala na bisonyo so fait Bossala c'était une fausse adresse, changement d'adresse, courir les autres les kotoyo, Bata poto ba la biso ba yeba maondeza. Bien sûr, ba yebi mambo ezala ka. La convocation kuna. Non, ba convocation ba tindela nga na commune aéroport ku bakanga. Bakanginga. Ba bisinga mais toujours tindela oni adresse mais adresse on habité, na changer adresse. Na pesi ba on paye adresse. Mais na adresse oyo na pesa ki bango, bazo koma courrier ezo ya na immeuble mususu. Alors procureur wa kota kisika po ba changer ba o ekoti dossier yo mona loi neti ngai na santé tandis que na bengaka on me dit toujours que t'inquiète pas t'inquiète pas la police française n'oublie personne bon nga na yebika que non eza nango en fait dans nos on ba degré on a mais malheureusement et même ngati na nkunda même quand on a flairé Nérogis. Oh, j'imagine cette époque-là, c'était triste. Na yebisio, quand on a continué à 4000, t'as vraiment mon pépo. Les services des reportages audiovisuels pour vos mariages, pour vos collations des grades, anniversaires, deuil, concert et clips vidéo, pour tout